Bonjour la famille, bonjour à tout le monde, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizuibino nzambalola aeba ko pambola bino bande konanga koko. Vraiment bande konanga voilà sangoye kokoya na kati ya mboka na biso ya munene oyo youtubers influencers ya munene toyebi na kombo ya Rafine Tumba asili kotika biso. En tout cas, ça biso passé ya moto zo présenter ba condoléances na famille nae kotika bana mike bande konanga. En tout cas, ça passé ya passé. Toza vraiment na ebele ya kolobate juste ka ko présenter ba passé. Pona ba ndenge baninga ba otika biso to otika la eza na makasi na biso te eza ka na bolingo nzambe ndenga zo batela biso. Alors bande konanga ba live salami ebele maloba elobami ebele batu ba matie ebele bapesi bandenge na bango bon o akufela ki boye o akufeli boye o asali boye o akei boye bande konanga muta kufi yenda ebaki azaki na secret ya maladi na ye. Donc lemsu mobali wa banda obima na ye papa wabotaki ne bana tamsu azaki na secret ya maladi na ye. Mais biso batoto tikali tokozalaka wana tokoloba ba bla bla gauche droite elle boyo matio kiti mais yende papa wana ne ayebi yende mutu ayebi ou bien ye moko soka kashaki malade na ye mutu musu pa yebi na ye te bien bana na ye. Mais batu ba olinga ba mata kosala ba buzz kosala boye e kozala kitoko makasi ni eza kitoko te. Alors bande onanga to sala vraiment attention na la santé na biso et puis voilà. Et loronga na yeli eza likambo oyo nani Denis Lesi alobaka tango Denis Lesi akufelaka triste nouvelle. Donc tango nani nouvelle eyaka ke ndekwa Denis Lesi akufi ndeko na biso pe a sonam aloba makambo ebele aloba pina makambo ebele oyo esalaki penza kitoko te. Alors Denis Lesi alakelaka ye makambo ya mabe makasi bandeko nanga esalaki bien te. Yango na parmi makambo alakelaki ye na olinga nachela bino yango boyoka yango yango bandeko nanga keba na ba maloba oyo batu balobelaka biso mutu akolobelo liloba boye il faut koyeba kwa nile yango ko boya yango penza ko refuser yango ko telemela yango soki il s'agit ko mona ke naza coupable na sali na lobi mabe ozongi osengi pardon parce que Denis Lesi toke tozonga asalaka eloko mabe te aleli yaya na ye enregistré yaya na ye aleli mais lokola azalaki na kan oyo ya kumisaka te na musique parce que yazaki mutu asimi mitu youtube sa makasi na makambo etali musique ayaki asai lokola aseki et puis alobaki et puis Denis Lesi alobaki ke il paraîtrait nzaba pesa bango pouvoir ya ko maudire bande konga pe mba liboso na yoka yango apesi bango pouvoir ba maudire batu. Donc basai na nzambe onde bazalaka awa bande ko kebela bango tokebaka tozo loba mais toza air moko komikebisa parce que alobi bien ke bapesa ka pouvoir ya ko maudire et ça lui compliqué. Alors vraiment nazo koloba ben nzoto eza ko banga nzoto eza ko lenga nanzima kite. C'est une belle fille hein, belle femme, belle maman hein, moi c'est kitoko penza. En tout cas yango banzoto ezaka ba enveloppe oyo ezaka na kati kuna ezo fonctionner ba estomac ba tester ba nini toyeba na biso yango te tomona pe yango te. Alors bande onanga vraiment ba fier to salaka musu ngai long jambe ngai bien boye ngai boye bomoni bilo moko video na ye asuka tango azoloba yango azomila kisa bomonaki non esali pasi na mawa. Pourquoi pas toyoka na Denis Lesi ndenga lobaki esaki penza pasi makasi tolanda ye na bokebi nyonso
eza pasi. Voilà. Eza pasi makasi. Bolanda ma bukebi nyonso eza pasi. Esali pasi na mawa. Bozela, c'est ça yango yo awa. Ça fait combien d'années Denis de Saloba makambo yo bande onanga esali nga nzoto malili to landa na boke ngas e batindeli nga ngwata 5 atuna maître tura na laxi maître tura mo akendo vérifier pas tura asola la it asola maître tura mo na biloko na laxi maître tura soka miki kaka na silise kare na poto pe bazolise kishasa na matanga ukona za matanga mama finga nengolingi beta nengolingi chola nengolingi je plairai mon frère je n'ai pas honte de ça et je continue à pleurer caméra kutu bonzala jour et bimeko yana kolela et puis juste ko kuna yana kolela sukoleka c'est mon père il a fait de moi pour yatanga comme moi na lelo muto asalanga après nzambe zaye donc je pleure papa même na mi filmaki eza bien pour na lela yana na leli sipe batebele ba mi ebele ba eba ite ba leli na na sepe na petit a publié ki kutu na opese kapte ye accompagner na kolela mena sepelité pour nga na évêque ya ko imiter ngati en tant qu'évêque mais Alexia on a ndenge ya nani ya comédie mais na sepela na ngoti il faut abandela après c'est ce qu'on connaît là c'est normal pour wana histoire ki ngai na ndenge ya mokete tika ninga zo imito zo lelela mabe ba mita tatati il faut atika berero wala batu ba c'est aba journaliste ka batu basali ye mwana wana comme ne suki nani wa sene mission petit Zach la osala jamais mission nga jamais osala jamais mission nga parce que il est parti à toucher partie intimité et puis je plairai mon frère ils doivent honorer ça na ebi ke ba mema ki na ji pour a imiter en wa sala nani ba luka ba vie ba luka ngo bote nga na sala ki kolela nga pona vite kolela nga ezaki batu ba tango ayebsinga papa a publié ezali trop tard à 4 heures tango benganga abina publié na bia bon tika ngwekende et kende et l'accepter batu le gouverneur abenga nga pona ngo batu tu balela inanga ça dit permettre batu ça la comprendre permettre batu ba sango pesa sango oui c'est un message aussi ngana unkra na mbio na mafuta sika nazali phénomène spirituel ya mboko toute l'histoire na yo dans quelques temps tout le temps autant ce qu'on sengi pardon te olala na mabelo bando subana bilamba pe okosila ti ba monio ndengo zosila je m'occupe de toi Dieu va s'occuper de toi pour songa na modiro tu vas mourir dans quelques temps na boy na ga modiro pour malédiction la ngaso na salelio osai se mettre okufa mais na tiki ngana modirio na tiki okana maboka nkola s'occuper na yo omona ndengo kosila na patron na yo atinda ka yo ndebo kosila bino mibali na yo na patron na bozo sila lokola mungu na soso po yo koti sisiko na ki patron na yo oyo bimana yo na yo na ye bo kende bino mukombo sila lokola mai na mungu ti bosila ko sakana na Charles le cité c'est un grand c'est même bande konanga batu ebele ba oloba balobi ke abandaki ko bimana na ferry il paraît ayaka pe na zemi fer a déclaré ka mwana wana bon bande ko en tout cas histoire na na ferry eza na makambo ebele balobi ferry pe mutatinda na poto donc oyo bozomona bazo maudire eza ye to mekana ko zoom c'est sous moi muke to landango vraiment partir à awa boyo kana baba publiant so ero na réseaux sociaux ezala baba publiant mais prophète na kati Joseph na sisa Joseph na Bible tanga moni bande ko naye akoti na kati ya toilette alela na ndenge ya muketi na batamaka non menga pe na lela nga moko ça dit que na leli d'abord nga moko et puis na faire pleurer batu bande ko nanga pe na faire passer un message que mon frère est mort et j'ai pleuré Kofi Asalango ye mwana mwasi moko auto buka na makola na accident afinga Kofi avela sexe ya mama Kofi lelo makole buka ni etikali ye wana oyo soki oyo botanga mais il y a à préciser biso par rapport à ba source abi que yo mutoza ayi bato balilaka bakasi na bibebe bango ne barabandoki azo un grand homme un saint homme comme Charles bakolia ete papa baliaka muta peut-être soki ezalaki ata Roger d'accord mais oui mais nalobi na ndenge mabe te
Ce que j'ai Roger, afingi que n'allait, on a un camarade mais Moutouga Charles, cette fille-là, je vais m'occuper de lui après. Après Matanga, je vais m'occuper d'elle. Pendant 6 mois, je vais s'occuper d'elle. Yoganga bielo na ebisio. Après Matanga, je vais s'occuper d'elle. Je vais tina Paris. Et na Paris, on a s'occuper d'elle. Et puis na tiki na maboka nkolo. Nkolo a s'occuper d'elle. Cette na tiki siko na livré na maboka Jésus, que Jésus s'occupe de lui. Moi, na leli pour frère na ngana oli a chale lesinde. Biso famille ba to akufate. Ba kufate, biso leki au moins na rien ba kufate. C'est vrai, il a commis à 67 ans, mais je ne peux pas livrer mon frère. Il a souffert aussi dans la vie. Je ne peux pas parler de ça. Mais yé, moi, la motion. Au moins, mon ingane ma koleboukan, je ne suis pas content. Mais elle, bah, toi, pour tout bon calculer date à l'élo, c'est que Dieu est capable de faire. Pour dire, Malobi, gardez le silence, je combattrai pour vous. Naïebiété, toi, famille, naïeté. Bandeko, après ma cambo, oyo, et oumelaka lissoute. Ndeko mwasi akomaki kobela ba maladie oyo bazoloba makila et comment ikozana moi problème ba docteur ba yebisaka il fallait azoka ba kisi amelaka pona ko doser yango système makila na ezaki penza bien mingi te naza docteur te moyen kota na profondeur ezate mais bandeko nanga boti kaka soki bomoni moto akufi bokomi kokosa makambo a négligeaki traitement a négligeaki non ozwa traitement te ba maladie muso eza incurable. Diani akufa kiwa a négligé qui attention. Vous avez toujours des gens de dire que les gens ba négligé mais place batu ba milaba kisi na bango bozala raté. Mais kaka koloba so mutakufi te so mutakufi moko yanga na banalise moko ya bien. Soka zaki muta malamu boye na banaliza malamu soka zaki muta mabe boko ya kofinga epe lisuta koyo kabinote mais boye ko pesa leçon boye ko lamsa conscience que bandiko totika totika kofinga parce que batu lokwa ba deni lesi boye so basambela na bonzambe so pe na kindoki yemoka ayebi akoya ko lobelo ba maloba moko boye yozo mona ngo lokwa maseki elati ovi mobimba ekomi kolia leo malembe nanda kuna olala ka yomoko omelaka yomoko olamukaka yomoko. Donc Denis Lesi alakela ki mabe makasi alobaki akosuka mabe ekoma akobela maladi wana ekomema e akobando misubela akosala boy. En tout cas bandeko ndeko ayokaki vraiment malaise asalaki pe vidéo na e avant 2 jours ya liwa na e albi azoka penza bien te tango musu ba docteur pe balobaka ba maladie musupe izaka déjà docteur ayebisi yo ke to olingo lingate ndenge komi na niveau boye okokende na yo kalate musupe ayebaki asali pe vidéo alobi en tout cas nazoka bien te mais komona ye boye azaki bon moi fatigue moi na misoume azaki na en bonne mine donc esali pasi na mawa to okena biso mulai mingi te pona osukisa toza na vidéo mususu owana batindela ki pe biso toyoka moi parcours na ye moi muke ndenge batu balobela kiango et usala biso pe bien entre temps pe toza na sango mususu ya Peniel asali atike déjà lettre na ye ke azokufa donc bandi konanga tozo comprendre lisote voilà mbozela oyote. Voilà, je crois. Chers téléspectateurs, Penza Bozalaki ebele makasi ya kolanda lisolo oyo epesi biso pasi mingi ya Racine Tumba. Penza Racine Tumba azali chroniqueur moko oyo toyebi ya malamu awa na RD Congo. Vraiment ba carrière na ye ndenge andoki kosalela musala na ye Racine Tumba pe vraiment ndenge asalaka musala na ye biso nyonso topresaka penza musala oyo ya Racine Tumba mais likambo ya kokamwa oyo penza epesi pasi mingi surtout awa na biso awa ba congolais vraiment ki mutema mabe oyo tokomi nango. Racine Tumba toyebi ke azalaki penza chroniqueur
oyo abandaki kolobela makambo oyo ya fere awa fere azwi ye azalaki kolobela kaka masolo ya fere alobeli masolo ya fere mpe alekaki mingi na bamisien ebele oyo alingaki mpenza baede azosala makambo na ye ya poto bamisien ebele oyo alekaki me motema malamu oyo ya papa fere oyo babengi président ya bagaulois azwi ye mpe akei na ye na mokili ya poto na bana na ye mibale mpe na kati wana Racine Tumba azalaki na zemi na ye me fere mpe kutu ayebaki ata mpe zemi yango te ndenge kaka abandaki azalaki chroniqueur ndenge mpe abandaki kaka kolobela fere ake mpe kuna na poto abandi mpe kaka kolobela fere ti mpe azolobela mpe kaka fere azolobela fere Racine Tumba kuna kaka na poto mpe aye kobota likambo ya pasi oyo ezali koswa biso bakongole awa penza Racine Tumba alobi ke mwana oyo aboti wana fere asengi ye mwana likambo okamwa le temps ke ye moko Racine Tumba aza mobali na ye oyo apesi mukanda na Belgique bomoni mpe mobali yango ndenge azalaki kutu na zemi yango oyo apeseli ye mukanda kuna na Belgique yango tosengi na bino vraiment bachroniqueur bozala pe mitema malamu moto soki asuni yo kolinga te ke non obebisa banzela na ye nyonso mpo akoma mabe mpo bato mosusu oyo balingaka ye te bamona ke ya solo vraiment makambo oyo wana ezali ya solo te biso awa toboyi yango fere aza na bana na ye soki alingi asala kosala yango na bana na ye jamais akosala yango na bana oyo ayebi te mpe fere jamais abima na ye fere ayeda ye kaka le temps ke chroniqueur na ye oyo alobelaka ye aza kaka na ye moko te Racine Tumba mpe aza na bachroniqueur ebele oyo balobelaka ye surtout ya basi baza ebele fere gola ayedaki ye lelo akoma na poto me ndenge balobi kaka keno motu oyo oyede ye nde motu akotya yo kaka eloko liboso ndenge Racine Tumba atie fere ye awa liboso awa avant kende abetaki porte ebele epai ya bamusicien minene mpe bamusicien star ebele mpe bafungula ye porte te bato mpe ebele bamela ye bambongo ye moko ndenge aza na ayebi Racine Tumba bamela ye bambongo epesa ye kuti bahypertension mpe batension oyo afanda mpenza me na mawa oyo ya fere gola amemi ye na poto mpe alakisi ye banzela bandeko bangai soki botali parcours ya ndeko mwasi oyo asili kokufa tina Kinshasa pe azalaka penza kobela azalaka penza na santé ya malamu te na opina Kinshasa pe akotaka ba hôpital mwa ebele alors tango aye na poto bandeko nanga umeli na ye pe na poto mingi te 10 ans oyo pe ekoki te ba 7 ans 6 ans bandeko pe ayeki na banzela ya kokata voilà donc esali pasi na mawa bo partager mission bo like bo tchaka commentaire na bino epesa biso mayele biso bato totikali boke bana kokota makambo makasi na ba vie ya ba musicien boke bana kofinga bato na but moko ezate mutakufeli ndeko na ye oyebi eloko to yeka kotia munoko makasi parce que kaka aza musicien parce que aza muto ayebani keba bato mususu bakangela bato linu soki ozali makasi na prière te oya ko succomber pamba alors likambo epesa biso mayele epesa pe bino mayele toza pe na likambo peniel ye patiki ya ye papier toyebi te na miniti oyo soki asi ya mibomi toyebi te en tout cas mwana oyo atiki papier alobi alinga bapapa bapara na ye te en tout cas peniel aza na problème makasi oyo ezosenga basunga ye vraiment botikala malamu lisusu wana mama leki na bino la danoise vraiment motema eza kobanga toza kosenye toza kobanga likambo ekomeli ndeko esali pasi makasi botikala malamu butu malamu bye bye.